Oui, peuple congolais, bandeko, batata, ba mama, tozongi susu pona ko sala kamwa ba video oyo. Tozo sala ba video oyo pambate mboka ezokende. Pambate nlongia Congo oyo abengami na kombo ya Nemwandane Ntsemi. Si apesa kibiso message, si apesa kibiso maloba na ye, que le 7 août peuple nyonso ya Congo telima bisika ozali. Le 7 août biso nyonso tokozala libanda pona ko manifester, pona ko bengana occupation rwandais toute. Ba oyo baye ko occuper Congo oyo ya biso. Yango bandeko le 7 août peuple congolais telima. Peuple congolais le 7 août Kasai, Mbujimai, Lubumbashi, Équateur, Batwa Bandundu, Kisasa, Kisantu, Kasangulu, Mintendi, Mbanzangungu, Kolofuma, Kwilingongo, Sonabata, Matadi, Boma, Mwanda, Sekebanza. Donc place nyonso peuple congolais azali telema bandeko. Longia Congo si alobaki yango. Peuple congolais to yokana to telima pona ko libérer mboka na biso. Peuple congolais telima pona ko libérer mboka na biso. Ngonga ekoki. Ngonga ekoki. Ba mususu bazoloba Nemwandane Ntsemi aza kolabo. Mwandane Ntsemi aza kolabo te. Est-ce que Mwandane Ntsemi ki kolabo nini bozomona na Mwandane Ntsemi? Mwandane Ntsemi alobi Congo au Congolais, Rwanda au Rwandais. Bino moko boyebi yango. Yango toye ko tika kamwa message oyo le 7 août peuple congolais telima. Lelo eza le 3. Le 3 août. Totikali na 4 jours. Peuple congolais ngonga ekoki. Peuple congolais ba Rwandais ba boma. Ba Rwandais ba violé ba mama na biso. Ba Rwandais ba kata biso mitu. Ba Rwandais ba yiba biso ba minéré. Ba yiba biso nyonso. Ba coloniser biso. Tokoma deuxième colonie ya ba Rwandais. Yango toye kotika message oyo le 7 août peuple congolais telima. Le 7 août peuple congolais telima. Ba Rwandais bazaka ka 3000. Nlongia Congo alobaki yango oyo atangami na kombo Nemwandane Ntsemi. Tosengi na ba grand coutumier nyonso. Ba coutumier oyo ya bangala, ba grand coutumier ya bangala. Ya batwa Bandundu, ya batwa Équateur, ya baluba, ya babikolo nyonso botelima. Ba oyo bakotinda ka bakake batinda bakake. Ba oyo bakotinda bakake batinda bakake. Ba oyo bakobimisaka ba vipère babimisa ba vipère. Ba oyo bakotinda ba abeille batinda ba abeille. Ngonga ekoki bandeko. Tosala 54 dialogues et boutira na eloko moko te. 57 villes mortes et sala eloko te. Ba marche pacifique kutu koloba te. Botala ba jour oyo. Botala ba jour oyo. Félix Tshilombo akei ko s'enrôler. Peuple congolais kutu azalaka na carte d'identité te. Mais bazo kende ko s'enrôler po bazwa ba carte électeur. Po bo kende na ba vote na ba nani. Mboka ezalaka na occupation bakendaka nango na ba vote te. Mboka ezalaka na ba occupation ba benganaka occupation na ba soulèvement populaire oya makasi ou bien ko préparer ba minduki pona ko bengana bango. Yango te ko tika message lelo pona peuple congolais lelo. Lelo eza le 3 août. To tikali na 4 jours. Pona eyoma munene. Pona mama na événement. Et ko salema le 7 août. Bandeko na biso makesa baza prêt. Nlongia Congo aza prêt. Oyo to bengi le grand maître Nemwandane Ntsemi. Yango tozoko belela bandoki nyonso ya Congo. Bangunza nyonso ya Congo. Boya siman Longia Congo. Na ndenge ya mabete. Mais pona ko libérer Congo. To beleli na bandi.